www.potonapoto www.potonapoto. Bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découvertes. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur. Le Mbokate de la presse, c'est Julien Botala, Tala Lelo. Dans le Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse est toujours dans le système Infukama, des éléments, interprète tout so, on a une émission Tala Lelo, émission Nzamba Sali Mikolo, émission Zasi Kaloko Yaka Deseno Badesnate, émission Yambaka Motu, tout à distinguer dans le domaine. Émission Betara parcours dans le stade aux Alakinani, peu comme Nani, Yango intitulé Tala Lelo. Tala Lelo, tous un invité n'a pas partagé à travers. Il s'agit des artistes et comédiens, il s'agit des modéraux, il y a modé, et tout le gâteau, moi implice, tout ça implice à travers l'émission Tala Lelo. Quant à moi, je tiens à remercier les patrons de ce site, Lamine Dovomo Sakoli, journaliste du Saint-Esprit, et pourquoi pas Madame Neflossi, la belle des belles. Tala Lelo, Maïmilan, Bela Dinganga, Maïmilan, Bela Dinganga, Bambote si vous allez vraiment, pourquoi pas na Mima Wetu, Tala Lelo, moi na Mima Wetu, Gloria, Alinga Iba Kombo Mermila. Un grand merci na impresario Claude Ndombasi, c'est-à-dire qu'impresario na kati à Londres, Claude Ndombasi. Freddy Maïmba, toujours à Londres, Sydney Ilanga, Neves et Papil Tonkare VIP, na kati à Miki Luana. Tout ça, invité à Soto Masoto, au Mingo, à travers Mbote Modelo. Ouais, Mbote Julien. On a l'impression que nous avons partout dans le monde à travers l'émission Tala Lelo. Ouais, nous avons à chaque fois que ceux qui ont pour Bango Bazalaka. Donc, ceux qui ont pour qu'on ait bisa bango kake no soki ngana za eza po bino bozali voilà ça bongo ndenge yimoko modero soloba modero websa no baïba on ando partout dans le monde. Quels sont les avantages oyo et ça que papa maman bana basambe l'église moko, c'est-à-dire que famille mobimba papa maman bana basambe l'église moko, avantage nango zani. Ouais, avantage nango ezali po bozala kaka idéologie moko mais ndenga baloba ke babota bana mais babota mitema te ba rebelle ya bana pe bazalaka bokoza bino nyoso église moko mona yoka imate ya moko quelque part oyo tutie azondi mape so ya bino te ako changer na épée c'est pas mal sauf que oyebaka ke mona osambela nzambe asambela singaloketo te moto na mokili te asambela nzambe mais ozala elengi soki toute la famille to osambela église moko. C'est bien quand on a des degré de réflexion, il y a invité Nabiso Modero, il y a partout au la biso bonne guérison impresario Claude Ndombasi des ara toujours et ça m'a plaisir na ba union so ba tala yo ba ngba banana Modero za muta province nini. Modero za muta bandundu, Modero za mumbala 100% papa na maman bambala. Ouais. Modero marié. Célibataire occupé. Obi célibataire occupé. Bana bibaza. Si Modero a des enfants. Ouais. Bien le tangi kombo. Moi quoi nombre bana. Ouais, Modero za na bana minei.
Modero donc aza vraiment responsable. Modero za ba basimisa tuna mbali moko. C'est bien, bah, bah, tu partout dans le monde, vous m'aurez tout mis côté en catalysone, abisso modéro. Ndé balobaka mutu la mutu zara modèle na pour embrasser univers oyo il y a théâtre, il y a comédie. Modèle nous anan. Papa Kwedi. Papa Kwedi. Nana omona papa on a aussi makambo solo na télévision. Papa Kwedi ne vraiment modèle na ngai. Mais ko ya na masolo oyo na linga ki vraiment masolo oyo depuis mon enfance depuis maman et waso on a kuna na moni papa Kwedi te. Na linga déjà masolo oyo. Nanu kuna moni papa Kwedi te na linga masolo. Na yo mona papa Kwedi na groupe salon. Mais na otala masolo depuis ba mulangi ya pembe. Ouais, donc na linga ipenda masolo oyo. Vous répétez on se rappelle papa Kwedi qui Yebisa ye mettre fois que nga vraiment yo. est-ce que si vous considérez que vous jouez peu sika moko? To jouaki na esika moko na epai ya Titi Kalo. Papa Kwedi azo jouer wara et to jouer na esika moko. Yo joueur René. Nga na jouaki John Spile. John Spile. Ça fait combien de temps depuis que Modero a embrassé l'univers et la comédie, théâtre? Nalinga théâtre depuis 1982. Nde na banda ki kokende kosala ngo na commune na biso Lemba depuis 1982. Nde na banda ki penza kolinga masolo wana. Et papa linga ki classe, il faut pas suivre des élèves à la fois. Yobika baba musala ngo ba para bana mona ndeso mona zo sala ngo ndire vineza bienté. Na zwaki tant na sala ngo susté et na ko intégrer na groupe ya Mbuta Masebe. Na 2000 na ko intégrer na groupe ya Mbuta Masebe et sala na Lemba etant bimi na ampleur na on a Lemba ngabi na profiter na groupe na na Koti et nazo saluer Mbuta Masebe a contribué pe que lelo Modero azala Modero. Kota wana na groupe Mbuta Masebe wana mo ba acteur na ba actrice musu bazala ki wana banana bana. Na baba si bazako brûler wana petite mobo V12 V12 Sharufa Zaki wana na bana mibali bato bazako brûler puissance Lisungi voilà. Modero et ça la biso vraiment plaisir makasi mais na habité vraiment à part ça totalement bien ba comédie na biso oyo ba théâtre na biso salaka onde bo pesa bo tchaka sous force sous makasi te na ba télévision na ba espace na biso ya ba chaîne télévision na biso vraiment mais bon nga mingi kaka j'ai d'internet pourquoi en tout cas makambo eza ba belle question ya ba question mo boto na biso on a ba internet comme si ba chaîne na biso pe batala ngote par la grâce de Dieu Modero c'était non lelo Modero comme non na mboka na biso na musala oyo ya comédie. Modero sozo le kana chaîne songolo lem sous 10 millions d'habitants 1 million ba otalaye parce que Modero ndo futa sous chaîne bana wana bazoya louer caméra louer bana balia transport au futa sous chaîne. Voilà pourquoi zo sa biso mona ke no bo mona biso na ba chaîne te ba peut-être belé ozo le kana ba chaîne na biso télévision o bazo signer ko futa ba chaîne wana. Na niveau na yo zole la magana bazo futa te mais soto zoma ba groupe mususu le ka boy moi to tanga ba kombo to tanga émission ta lelo to rapso ba ja wana te mais na niveau na yo Modero zo ba pe ko sali comme mozole la chaîne pour anini siko manque organisation benini Modero zole la chaîne te Modero ndazo linga ko futa chaîne te chaîne de futa Modero te o isa réalité masolo yango wana chaîne de futa Modero le la chaîne deni chaîne de futa Modero mais nazo banda chaîne moko ya moi ya munene na mboka na biso kalaté ba sport zo banda semaine prochaine donc lundi mardi déjà bozo ba sport na ko tanga ko chaîne libre na RTGA na banda RTGA donc bon mon adresse na RTGA mon adresse na RTGA na ebi ki mère Milan Bella Linganga Mai Milan la pesio ba mbote siko za vraiment ma bonne guérison impresario Claude Ndomba si Sydney langa bozo mo ra toujours toujours pasola ka na invité na biso différence nini oyo Modero oyo ezali entre ba émission bozali ko sala awa na ba oyo ya libanda ya mboka poso totali ma bien na kala ezalaki omona bosali banzonzingi na bino mona ezotekama na CD na ba cassette ba CD zo ke bandeko bazali kosomba mama makasi mais siko bokoti na mambo ya internet na ebite vraiment quelles sont les différences où ezali entre ba cassette na
Vous avez internet sur YouTube. Vous bénéficiez pas? En tout cas, bah, tout le monde bénéficie. Tout le monde était moutazo bénéficier. Ils ont bandé comme ça, bazo bénéficier. Ils ont bandé comme ça, bazo bénéficier. Ils ont un facteur chance au Koutani na ndeko moko ya libanda o azana site na ye o ndimi ko cha misolo na ye po mouvement no eleka o bando bénéficier. So Koutani na été passé. Moni tozaki na ba cassette minene. Ba série wana tozo filmer na ba bêta. Tu ko koma na ba CD. Lelo CD za sur internet même na mikili ba DVD zate. Tout ba comment brancher kaka na internet. Voilà pourquoi biso pe to lalité to landi ba nga kuna na internet pour ne to lo ba tout à l'heure sans public biso to zate parce que public a en internet est-ce qu'on a l'autre biso ya biso landi ba pe na internet so bolandi ba on internet c'est bien est-ce que ba producteur no pe ba ça se retrouver pe ndengeza parce que to moni lelo biso to tali bien na ba blo na minyo sur internet to zo mona kaka nana takasa na SPLisa na PCB ba mbote sigazali nana takaza est-ce que bozo se retrouver na ba producteur na bino? Bah producteur c'est vrai que bazolo ba que marché baby et belé pe bazo pe saka nana ba pe saka nana takaza oyo nga benga ke mama oyo nga na benga ke patronne oyo nga na benga ke hymne national donc nana takaza so boyo sali mokili na yo nana takaza na yo voilà que ma solo ya théâtre nzamba sunga biso. Mais binzamba sunga bino nini susu esalango? Oui pour lito mokende soki nana takaza te nga ko mobinga na longoli nana takaza la patronne na longoli nana takaza hymne national na bakisi susu na longoli te pardon la balimbisanga na bakisi susu kombo moko likola ba kombo wana soki nana takaza te soki nana takaza te ça veut dire que nana takaza ndem tazo salelo mabota na biso ba oyo ezala bana bafuta ba minerval. Ma polité ba betale msu 4 ans ya ranité. So ayi par biso que non ezala ngo ya internet. De so biso que ezala ngo ya internet. Donc tika na okaka. Sala ngo ninga ki play. Sala ngo ninga ki play. Tala yo moko. Soki nana takaza te. Mama, mikolo na obengo soki nana takaza te. La patronne. Mato. Siko nana takaza ndenga osala ma solo internet ezaki produit bazo solo landi na producteur et puis producteur a tie mutu moko a recruter ba acteur na ba actrice ou soit yé moko ni mutu azo produire les sous et nana zo produire nete siko zo lekana non ndenge nini nana zo solo na ba producteur solo na producteur et puis ba producteur qu'on a bazo bénéficier parce que azo tia ba film na ba on voit même yakala oyo c'était kama azo tia ngona internet azo futa bango mbongo na ba film wana. Mais ba film c'était comment ba teka ba liambongo. Ouais. Ba producteur bazo se retrouver et pas nana. Bisonde to se retrouver na batu oyo ba se retrouver. Ça veut dire mutunyo sauter muta se retrouver. Monte siko ekomika akino et comme ndeli kama coaching. Tezali kama coaching te faut ba pe nana ngote. So yebi nana takaza te. O se retrouver te. Donc pour se retrouver faut ba nana takaza. Soki yo te mama. Modero so ba bi première pièce moko ya malonga o ya bien oyo mona mageno sale se pelisa weza nini? Nga na ba pièce na salaka nga bana nga comme pièce lo ba ya batu na ye na jouer mais yango na oyo momo on se sentait vraiment que obimisa ma énergie vraiment quand si mo senti que c'est bon vraiment pour nous. Malewa ouais tozaki ba comédie belé ba saisai ba isobe ba vidéo ba donc ba grand à l'époque et belé il y a ba grand nzonding presque tout tozaki na Malewa ba Janify on a pesa mbote tozaki belé ba grand comédien parce que faut la vedette à filmer na s'inspira qui na ba fufunde na film wana titre film za Malewa tozobeta masolo ya rolia place na s'inspira qui penza que na kota babadi oyo pona za la vedette à filmer. Pourquoi vous s'inspirez quand même parce que vous démarrez déjà tout ou bien ça qui pendant ça le système ya montage batte des boules alors damede balongo ici c'est tika le nombre na Malewa balongola te na Malewa na liango penza so ezana ba film na tricha Malewa ndé na tricha te alors yo mo po bigo tricha ouais ba film mso na tricha Malewa ndé na tricha te Malewa mo travailler en bato ba binga ba héros ba biso yebiete aliaka fo oui na nolia. Moi bangi ça peut même mère mina pas mon agonde a invité pe modéro mais
Modero moi bon moi il faut ka fufu kaka. Sauf que Modero alia kaka bongo na scène. En dehors à scène, na tauché 1 million de dollars na yo. Le balem sur 1 million de dollars Modero mon gangindi sa vie Modero en dehors à scène alia te. Alia bongo ka na scène. Sans scène Modero olia bongo te. On a ma image na yo bimeli. Ouais non c'est ngakutu bandeko mo awa ba excuser ngai bandeko ba benga ngai na kenolia na plateau ba pesanga $50. Tala. On a banane sous Modero. Mais ça peut marcher. Bon yo boya poane, ça peut marcher. Mata bino moko vraiment poni boningi bo salanga boy. Modero alia na scène. Eza filmé Modero alia. Peut-être na ba spectacle auto bimaralem sous to bimito ki ata mo voyage mo na Pronfez un scénario na biso sengi que Modero faut aller peut-être et bon eza scène. Na kata plateau na émission. Ils ont des mots plateau émission ça peut ka scène pour balobaka action. Allez bo bandi ngo mbala moko. Eza scène ya plateau ya émission. Ce que comme scène ya théâtre Modero alia. Le baga ki bo comprendre que Modero pas boyaki pour $50 tala kaka. $50. Là il est pour na mbongo ne le baga vérité. On suppose que bachaki 200 na liate. Na liate na sala émission mo boy na lia wana pauvre vie sans souci aza vivant a se pelate et abenga ngai na palais abisinga bi okoki ko banda ko lia na be émission te. Donc voilà quoi. Relation les andeni na ba patron mususu ya ba entreprise mususu ba comme ba quoi ba ninga na bosana ba théâtre relation les andeni na koki ko banda ko citer ba kombo na bango nyonso na minute oyo sai tala lelo Esobe vide loin Pakaloui Batista Duche Kapanga Sundiata Bobo Kader tout ça na bango bien bango tout sauf personne. mais siko batebele ba mo kamwa Modero moto aliaka mingi mais tala lelo to kumuni na ba maki ba spaghetti ba ti eza nini eloko nyonso to ezalaka baloba eza bible mtolobi Salomon alobaki tout excès nuit nali mpe bafufu trop te mponi bokama so na komolia lelo bamaki bokomprendre kaka fufu enuirie lelo yango akomolia bamaki nalie fufu trop bokomprendre lelo so na komolia bamaki tout excès nuit mais bato bayebinga bien lokwa ba Batista bayebi ke goût Modero eza boudin eza nini boudin bato bayebinga bien lokwa ba gigi bokole ayebi ke goût ya Modero eza boudin Modero pena linga boudin trop Modero alinga boudin vraiment trop mais surtout tali pe bien vraiment Modero na ba otalo partout dans le monde malgré mo banzunzi mo mamususu est-ce que peut ozokumbela pe groupe na onde yango na ebisio nazalaki na maki ekalate omonanga na RTGA nazo répéter na plaza na sous région na commune ya Lemba batu komba groupe na ote batu musupe bayebi ba bayebi c'est bon ba bayebi te ba découvrir à travers émission tala lelo depuis 2002 Modero za na kombo ya groupe Académie des Stars de Modero pourquoi tu as Académie des Stars ezaki prophétie na ebeki na obimisa ba star lelo ba Batista bango na ba Dudu Supu ba Gesho ba ebele relation les andeni na bango non tout temps ba komona bango ati ko tanga pe ba kombo mais moi ka be leader mo boy atanga ka na komona ka de masque mais na suka komona zo fina bango to mona to kala ndeto sala émission boy kala mingi to mona ba koti sha ba kota na bango papa ndeni bien ba kota kala mingi to mona lemso ba koti pour Batista benga bisinga bi ndeni père wana parler non leka donc c'est bon. Modero a Gérard Ngondé nini musana ya comédie ba yebi vraiment que comédien alia na musala no sala mama musala na mampe bakisa musala mais na bana na ye na ndako Gérard Ngondé ni Julien Epselo moko ya blagité Modero alingaka vraiment comique tisa moni tango oye aux 8 ans moza posé et salingai voilà pourquoi na boy suko peso tanki non na kota na suko la susu te na moni penza Julien oza midi za rashenga te oza bogar talaka Julien donc ndenge oza wana vraiment donc oza mobali mais au niveau de patience occupé bisalela na ngate o salinga fier Modero azaka bongo et donc Modero penda azaka bongo donc Modero a gérango toujours kana komikitisa ponzamba tombolai Modero nini o sana mte na monde oyo ya comédie o pensa qu'un jour ça la lokolo za envie
nalingaka mbongo ezala yango na lancer appel na ngana na Natakaza toluka sponsor yoka na Natakaza bo siko tala lelo siko ke bu bobebe pe no ko pe na mboko na monde na bino pe ya comédie ba ki songi ezala ba bele za siko yo ba komoka espoir no ka na Natakaza soki siko azate naza mobali espoir na ngai ezana na Natakaza te naza espoir na ngai ezepa Nzambe likia na moto te faut comprendre na mongo ki no ka po non na comprendre yo ndenge na ibselo moko ya vrai elike pa Nzambe donc modero achaka elike pa mutu te achaka elike pa Nzambe tanga zo ba mama na Natakaza amona ba action oyo na nazo sala ndenge na sala appel na Natakaza na mon ami oyo lelo na donc place à ça soit atala lipongi batuni wana na ni modero abi grâce à moi Alpha Bokole oyo donc na marque na ye modero aza marque ya Alpha Bokole tala lelo e pa itiki mbukusu tala lelo pa itiki mbukusu modero aza marque ya Alpha Bokole oyo Alpha Bokole a créé donc souci na ngata nazo ba que na sala appel na nana donc c'est-à-dire le quoi yé azana ba action souci na ngeza ke non tout ça ba filmer au modero na salate na mo luka bina ke un jour dodo na ba espace ezanga biso na mboka na biso o ba kotikela biso to tourner modero azana ba idée modero azana ba projet modero azanga l'art est-ce que et comme le rabino pe parce que so totali ma bien totali ba filmer bo jouera parce que moi au benga au théâtre pour ngana au benga ma filmer parce que bo tournama ba filmer bo sala ka tant au producteur ayaka est-ce que bo aura peut-être ko imposer pe producteur que rôle ezo senga pe to ke sala ngam suna ba Congo to ke sala ngona kisanga to ke no sala ngona Équateur mo na ndeto mo na pe ba filmer bande ko muso ya libanda au monde appelle que nous exiger pe autant muto ba benga producteur ezaka te que no producteur la bino mois 2000 moko boye modoro ndo sala casting ndo benga ba oya yali simba 5000 simba 3000 simba $10 simba $20 mo imposer pe producteur pas mon appelle que non musala pe salami pe parce que moi ya biso ndiye ezaka limité mo na film kana lemba wana kaka kana nini wana mais rôle muso esenga pe ko ba moni pe image pe ya Lubumbashi pe na habité vous mapono titi kala ke no sa film na Bazaïr akenda sa film na Bazaïr yango teka ndezo senga ke déplacement boko ke na kisangani mais na espace nini il faut espace ezala boko za na bino na kini mais espace soke ezali pone naza boy na obeta film moko mikolo na espèce titre nango ezali les tueurs de vendredi non mais kaka ko bundeza la film ndenge nazo kanisela malgré na okokisango ata 60% te ata 47% na salango et là on est sur ça la ke na ba film na bino boza moins limité na ba paramètres mususu ba là on est ça ki boza limité les films na senga bine faut ata moi 10 voitures film na zo tourner et senga penda ke non budget ezate yango to limité tout ça limité pour na budget et on ngana solo la kutu na bato ya misolo lokwa akaba na Natakaza to lobinga na choite yé toko ba mbongo ezokende ba par-ci par-là to sangisa yango maman to ponani batu moko boya maele nazana ba idée je suis un bon scénariste tout ça la film autour de kelango sponsor ne se pelisa boka ba maman ba la wana zoya wana to rozo sponsor te po tout ça la limité boza limité na dit que boza partout botala biso un grand merci na ba union so na pesa mbote na Alpha Bokole mon cousin pesi mbote na Bobo Bokole na pesi famille Bokole mbote na pesi famille Botala Tala Nadine Bofia un grand merci na ba union so balandara biso partout et pourquoi pas na ba yanga IP Igor 2 minutes ba yanga IP Anselu Zolo na pesi no mbote Duche Kapanga partout sika bozomi pe pourquoi pas na Bobo Manoka obe bozabe partout bolingara pe émission Tala Lelo mais dikambu ya casting producteur roya na yep ayep na système ayep na mamo ki a financer na ye et comme comme casting omona chef a casting akomo tala tala na système ya deuxième regard alors ka ba oya lingaka akoya ka place wana momona maki non moto a jouer esenga jouer place wana ma jouer te est-ce que bike biblo quand les rappels parmi ba bloquer ko ça rappel ba film pe ouais mais le kona biso ba scénariste to mema ngambo nde baloba kaka ke no soki pota ezana lisapi nzoto mombezo kapasi modero sala biloko na te botuna bike ezalaka pe ezalaka ngamo kutu pe na sibisa rango
Et pas c'est le roi monsieur posé na kaka au kanisa au kimano ngo ngamo nakutana nango nakutana nango bena bondeko babengi ye ndeko bena pimelinga o ndeko lobi oponi banga babengi ya benga ngate bonga nde na benga ye ngai soki politique ayebisi nga benga yo na obenga yo yo politique ayebisi obenga nga opimelinga ngai yeba ke lifelo ezali modelo et au sala bien vraiment kasi nde to mona rapé baninga mususu ba auto sala imagine oyoyo modelo atika nango par rapport ya ba nzonzingi ya ba mambo tout auto zo mona oyoyo implice nini on ebakiseli autant na ndenga nzonzingi. ouais par la grâce de Dieu dans le mingi relation et bakiseli nga relation o nde baloba kaka zanga mbongo za na batu ouais donc bakisi nga relation makasi modero mona modero zo mona mboka bapaya kana nzela musala oyo donc modero lelo modero leader na ba publicité kana musala oyo modero donc musala matanga avion sans visa musala matanga avion sans visa ah non ils ont un avantage belé le so ba petit ba tanga nchike et mon ami tuna ngabi mais électromécanique na nosa na isana yeba langa ngo pe susute so bulo oyo kufina suka wapi ne bien ngote courant na ko okima ngo courant na ko okima so bulo e kufi pasi bobo mangote ko biso amso ba petit batanga wana poni boza na ida bo mango tema mabe ça wana ngolo basoni ngo tena batoka bazana bulo bo mango so ebike yoza na bulo bo mango te wana modelo o alobi et concerné moko na habité vraiment vous a déjà modèle na musala o vraiment poto ko mochité na émission na biso talelo vous a déjà modèle na bae o pe balinga pe na musala oyo yo conseil nyoko pe sabango tant que modèle na boulot na yo travail Michael Jackson a fait plein de répétitions Mazaki Michael Jackson travail ba président ba groupe lelo balingo répéter balinko répéter parce que baza déjà ba président baza déjà ba combo producteur a benga bango on a lancé des défis mo boy muta répéter ata jouer té bano ba tanga na ba ina ba futa ba minerva na ba banani ba bimisa bon travail na unité et ça la biso bien totika bokabwani songi ba lobaki ezana tinate. Est-ce que c'est comme la pe modelo na matoi na eke ba artiste comédien soki ba kepoto ba kiola na bango si comme elanga na matoi na biso mais yana bandeko musu balala te ducha lala te apo firenze alala te bazo sala kaka balali te donc oya lingala la peut-être à trouver et là musu koleka théâtre donc oya monique a trouvé loko musu te balala te pe bazali ducha lala te apo firenze alala te baza toujours actif dans théâtre. Autant il y a douche à la latte, à pas Firenze à la latte. Mais conseil ni no go pe sapé ba la duchesse pas la latte. Go pe sapé siko ba o ba la la siko moi conseil pe mam. Bon, na yebi na no boule na bango te moi na vitesse na conseil ezate. Est-ce que ba lali to ba lali te wana na yebi te. Mais na mona bango c'est terrete, voilà pourquoi on a utilisé terme wana. So na yebi boule na bango nde na lancer conseil. Balandi émission tala lelo quand tu ça kibino na pesa mbote bona ba vraiment ba soutenir vraiment émission tala lelo Moïse Sabiti en tout cas Moïse Sabiti bambote belé vraiment na Moïse Sabiti un grand merci Peli Soussou na Freddy Maemba un grand merci na impresario Claude Ndombasi na kati ya Londres mboka ya Freddy Maemba mboka ya Mima Wetu Maman na Gloria tala lelo mwana ya Mima Wetu alinga ayiba kombo mère Mila na leli un grand merci na la mine de vos baïbo tala biso partout quand tu sabino tozo partager toujours invité na biso artiste comédien modero op azana groupe na yesika to surprendre ep na résidence ndé zara toujours modero to kumbo kochité na émission na biso tala lelo na invité vraiment na baïbo talo partout dans le monde est-ce que vous attendez solo mo muki ko betela bango te na cadre ya maso et c'est que ça mo na mena méchant na parler na ton na bina récupérer là na mo boye pas esobe na ke 5 na petit porte esobe netina bo mamutu esoba fongola porte boye ngai papa tongo boye ndeni mais mais papa yozo bisanga gozo ya ti on na tongo boye non kaka abengi momina Nadine chelema fufu ngamona na lali na oseka Julien ma fufu ye
Thompson et Bimi wana ya Gaillard Safu ta on a katika fufu yo ngai parce que au futa mukoni na ye moko akimi voilà quoi. En tout cas, pour comprendre que tu es vraiment artiste et comédien, il y a ça plaisir vraiment la union sur vraiment Sydney, langue par australien, na kati Australie bongo, tout ba on a biso centre en Poutou et Medo na kati à Paris, pourquoi pas kaka na kati à Paris wana Neves pas plutôt carré VIP, ndenge zalaka toujours avec la créativité, après sendo ya Claude Ndombasi, impresario Claude Ndombasi, donc toujours insister toujours na créativité, ba bonne guérison, inviter maman 2-3 personnes à Baïba partout dans le monde. Ya Bobo Bokole, venanga Yokasi Yondo, ya Bobo Bokole, venanga Yokasi Yondo, Yokasi Yondo, ya Roger Yondo, Charlie Mboyo chez la Kabengele Florence ba fois passé mon pétagno tété, Maître Gunther. Belé na muto ta papier zo tangate. Maître Gunther Pampidou Masilwa, vraiment bambote ya trop na mouvement nanga mobimba, bambote trop, Papi Kapanga, Ans Luzolo, 2 minutes. Fatou Miracle, Apo Firenze, Gianni Fay, Ciara Tuseko, Maxi Domazé, Sonia, bandeko nanga nyonso basaka théâtre bana poto bambota trop. Bandeko nyonso basaka théâtre kuna mwini bape simbo te zarande boye émission tolingaka toujours bat ba retenir moko na kati émission de ba toujours émission koza 30 minutes 20 minutes 15 minutes mais bazuka implice et pas artiste na bango comédien modéro ngape na pesa mbote pe na baye na biso vraiment mbote kaka toujours na Willy Mouchen Koda Mboka. Un grand merci na l'évêque président Denis Lesi Vuluzi vient na ngai asika so monima muta zo pesa mbote bongo ezarama bien mutu na vraiment Denis Lesi Vuluzi, pourquoi pas na mama Tina Lesi bongo na Etiki Mbukusu. En tout cas Etiki Mbukusu yeba Etiki Mbukusu yeba Etiki Mbukusu bambote studio zali bat ba reteni ninde le kin émission tala lelo. En tout cas na sepeli na émission na moni yango za pas comme les autres, na ba question vraiment très intelligent, vraiment merci Julien. En tout cas batu ba retenir que ngai nazalaka po bango bazali public, so bango bazate ngana ozalate. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Merci Mingi, na chinois noir, caméraman, nous t'affimas film à Jésus. Et pourquoi pas na El Siblimo, Nevin Poutou, monteur na biso, na pesa mbote na Santan Poutou, na pesa mbote bongo, na yemoko vraiment Mado Bompela, na kati à Londres, cousine ya Limbokate de la presse, Julien Botalatala, na pesa mbote bongo pe, na kati ya Mikili vraiment, donc na kati ya Mikili, na pesa mbote bongo na Kestel Kumbo Fiston Lumu, na baye tout botala biso, pour s'abonner na www.potonapoto.com. Maimila, Bella Dinganga, Mima Wetu, Didi Girl, Gloria Binotou, Flosi la baie de Belle. Mère Mila, Bambote Belisse besoin à suivre. www.potonapoto